Explique-nous le pourquoi tu ne te fais plus voir dans le groupe sans souci. Omega Kibala na Paris, à Yebil, que Safari na groupe sans souci à Zarasou. Groupe sans souci, ezali Onatra. Tobé Namo. Yo, Pessi, groupe sans souci, combo ya Onatra, c'est-à-dire il y a un truc qui ne marche pas. Et Batomi Balé so ba ko ente ba tambola nzela moko te. Donc c'est que ngana groupe sans souci to yokanité, moi to tambola nzela moko ezati. Sika, ozomona ngo ndenge nini. Eza na évolution toujours na gaz wana ezalaka na kala ou soit ekomi ndenge nini évolution na évaluation na yo étant que ancien artiste ya groupe sans souci. Bon, merci beaucoup. Moni nazasuna na tambe na olanda on souté. Hein? Excuse-moi, ozasuna ta olanda ngo te? Capitaine Honoré oyoki. Pour la lobby que ngana nazasuna donc nazasuna tango olanda ngo te elongoli si bato balineti. Donc c'est que bétisi batumité ma peine à baba palais. Je veux dire azana mandaté pour azala déjà président ya groupe sans souci vivant. Sans souci vivant zaki azali. C'est quoi yon baso zaka de président te bako sala te mutu na mutu asalo. Non. Si via daé ce qui maréchal ya ba ko préparer mutu te na be groupe na lelo pesati. Mbote na balandi émission parlons-en o esalemaka toujours na mwana na bino servante na bino humble servante Evelyne Likunda maman na Keola na chaîne na bino c'est moko bolingaka mingi de Mbanza London TV. Sur ce, je nous demande vraiment de bien vouloir s'abonner et vous ne serez pas dessus. Na yango ava ete na banda émission na ngai na kopesa mbote na ngai na ye moko misima ya caméra Manase. Afait na koba na pesi mbote na ngai na caméra men na ngai na kombo ya Manase Buita ceux qui bozomona ba image ya solo ya kitoko ya bonzinga bozali grâce na ye et puis na ye moko Jonathan Mukadi Jonathan mobala mundu ça c'est trop kinon yo na zami sima ya caméra pesi bino mbote na pesi mbote na ngai na ye moko maman Elisabeth Mayangi depuis London en tout cas maman moko be ya moko boboto ya moko bolingo mingi mpeso maman mbote ticket nzana pambolo sike joa mio sans oublier son excellence Joël Mundadi le jeune conseiller du chef de l'État en tout cas la beti maneti boya le sac qu'on a tata mosala kitoko. Alors quoi, voyez, je ne suis pas vraiment seule sur ce plateau. Nous avons l'honneur de recevoir l'homme qu'on appelle Safari. C'est bon, Nasuka, Nasuka. Safari, Mobala Mwindu, Mbala Likouk, Mbala Mwindu sans hydrocarbures. Sans plus tarder, notre caméraman va prendre notre invité du jour et nous allons procéder aux questions comme prévu. Mbote Safari, Mbala Likouk, Mabonio. Maman Evelyne, naza bien votre humble serviteur Safari Nzinga Mobala Likuku Mambala Mwindo Mobala sans hydrocarbures. Na pesi bambote na ngai pa ya Poupette la blonde, moi ça pembe na kata bundes et na bosa inte bébé nyosh mwana kisasa ngola eza yaye et sans oublier Mimi Mantuela na Lyon vient na ngai maka hein vient na ngaka maka na lingaka mingi vient na motema na peso bambote Christophe Mafuta hein, le doyen Mafuta Jérémy le dandu de Bruxelles motema maman Janine ayo ngwana merci beaucoup. Sinon santé ça va pour bandina mabanga hein au soubi chano ça prouve que l'homme le Maurice en tout cas maman peut être la blonde azara wapi na bundes en tout cas mbote na yo mbote wa yo mbote motema Pichu Junior Wendo voilà. Oh vient na yo azo yebisa biso ba bien fait na yo ce qui pour ça le papa na biso ba et ku fait latin mabe voilà sinon santé ça va non pas la grâce ouais ça va bon siko natuna nani papa siko ndeni masolo ya théâtre iso kende ndenge nini. Bon, en fait, j'avais oublié de nous dire, hein, c'est un artiste et comédien. J'espère que nous sommes bien. Certes, ils ont liboso à côté de la chaîne Abisso de Mbanza London, Timbasoto Yamba, ils ont la liboso Yamba la chaîne Abisso, mais quand même, c'est un artiste comédien pour ceux qui ne savent pas. Pour le nouveau venu, en tout cas, c'est un artiste comédien. Bon, il s'appelle Safari Mbala Koukoumamba, la mouinte sans hydroquinone. Donc, Abisso hydroquinone, t'es pas que l'on fout à terre, il y a un savon ici, n'est-ce pas? Oui, Ezabongo, n'a pas que l'on m'a fout à terre, so ingamo, usine m'a fout à Mbekangama. Safari ancien
artiste comédien au sein du groupe Sans Souci d'Afrique. Nakata groupe Sans Souci, Nassima va fonction comme chargé à disciplinaire, comme chargé à relations publiques. Il y a groupe Sans Souci, c'est ça. Ok, voilà. Sinon, Safari, en parlant de groupe sans souci, voilà. Nous constatons que c'est pendant un moment qu'on ne te voit plus dans le groupe Wanaya, sans souci. C'est dû à quoi? Est-ce que au Longwa groupe, ou soit aux Anapos, ou soit il y a une dispute, je sais pas. Explique-nous le pourquoi tu ne te fais plus voir dans le groupe sans souci. En réalité, dans le groupe Sans Souci, dans Zali Soussouté, Omega Kibala na Paris, à Yebi, que Safari na groupe Sans Souci à Souté. Groupe Sans Souci, Ezali Onatra. Tobé nango Onatra. Groupe Sans Souci, bato belé baleki na groupe Sans Souci, bamsu bazana poto, lokola ba Omega ona tangi, ba mame yenga, j'ai tout yenga. Azana Paris et na azana Pays-Bas. Na Sarah Moussaou, auto kende mikolo 2 minutes, baza ebele bana poto, baza sous na groupe Sans Société. Ngapi na sous na groupe Sans Société, ça fait une année 6 mois na sous na groupe Sans Société. Pourquoi vous avez il y a une dispute? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour être autour de lobby groupe Sans Souci ezali onatra on attend to ba kezali na on attend ba futa ba to kuna ma mbutu ezali ceux qui papa na saka na il faut lela so tango yo pesi groupe Sans Souci combo ya onatra, c'est-à-dire il y a un truc qui ne marche pas. Oh Safari dans groupe Sans Souci azalaki mais lelo aza susute. Moni na Bible lobby na Amos 3:3. Amos 3:3 lobby ke batomi balé so ba ko nté ba tambola nzela moko te. Donc c'est que ngana groupe Sans Souci to yokani te mo to tambola nzela moko ezati. Ba tambola nzela moko ezali te. Yango nde ezali cause na yo ozomona lisusu kuna te. Bon Amos 3:3 ozongela ngo sima. Sikoyo papa Safari mbala likukuma. Depuis yo longa groupe wana na musika ozomona ngo ndenge nini eza na évolution toujours na gaz wana ezalaka na kala ou soit comme ndenge nini évolution na évaluation na yo étant que ancien artiste ya groupe Sans Souci. Bon merci beaucoup moni nazasuna na tambe na olanda on souté mais ndé nazwaka ba hein excuse-moi ozasuna ta olanda ngo te ah oui comme isinga eh telobana Capitaine Honoré Capitaine Honoré oyoki pour la lobby ke ngana za suna dongi na za suna tango landa ngote elongoli sa to balineti donc c'est que betisi batumité ma pe na baba pale na za suna tango landa ngote parce que babilonge koma kuna ongana yebite babilonge sika ona ovanda na tala nani lobana landa karibu bavukidi mama wa Roma zakuna ba onga na tika ezali mama wa Roma liberté lisimbombolo titi kiese papa munduki esili na loba nanu avant ete na zunga susu na mutuna wana na lobi yo tango zo babongo c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas le président actuel il y a groupe Sans Souci azo gérer yango mabe ou soit ezali ndenge nini po au moins tango zo loba ete olobi ke oza suna tan ya kotala yango te c'est que eloko malongo zo bima na kati te n'est-ce pas soki eloko malongo zo bima na kati te c'est que gouvernance nango za mabe et puis on verra d'abord la tête qui est poudre des choses de suite sondant que le poudre des choses qui est le président actuel de c'est ça non il y a Sans Souci quand ça musa ne mabe c'est que ça va changer ba longole manamanda na ye bon azana mandaté à vrai dire azana mandaté pour azala déjà président ya groupe Sans Souci Sans Souci vivant. Dis-moi un peu. Sans Souci vivant, c'est quoi? Et on va changer de président. Bako salate, mutu na mutu asalo. Non. Azana mandaté, azana mutu oyote akwa kolongole pe na groupe wana na kiti wana zati. Azate po parce que azana mukanda oyo maréchal Sans Souci a pesa ye. A d'autant on nommé ye atikeli groupe na minute oyo. Donc atikela ye ça fait le 23 juin oyo 12 ans na sa mama belé Sans Souci que son âme repose en paix. Donc abanda ko gérer kutu l'air Sans Souci aza vivant vice-président il y a groupe ezalaka Omega Kibala ou azana à Paris Omega qui poste on etika like nengwana ti via dae ce qui maréchal ya ba ko préparer
mutute ngambe groupe na lelo pezati po na liwa na ye linge ko mangana tie mutu Serge Louye ya tie mutu Flore Bango tie mutu patati patata tie mutu donc linga ke simbati c'est que vient santaka déjà liwa na ye hein non moni liwa ba santaka ngote eza ke amonaki ba président ba omebele ba président ba omebele ale ngai sans souci na komi na nga maréchal ne akitisi pouvoir et pas ya monsieur Jean-Pierre Bouetou na Mantsoni poutre de chasse soit nani bâton de commandement kumbela la groupe azala ki so babengi maréchal makammo concerné groupe awo sango natinda président groupe azo ya ko solo lana abengi ekende solo bosala so mone compliqué yo benganga donc déjà ça qui président muto ko longole wana ni même bana ya sans souci ba ko ya longolete ni même maire mamado ba ko ya longolete pour ba noma yete que no après mais avant vous comprenez donc asa président ko yo ndenge na gestion na e tempo di sere makambo na groupe parce que ce mona ka yango ndenge ni andale président malamu to azoboma petit à petit ou c'est comment bon asa président malamu pour parce que azobatela groupe ça fait bientôt 12 ans ils ont belé après mais azobatela qu'est-ce que batela te que ça ko visibilité te papa yo kaka azobatela groupe après mort il y a sans souci 12 ans et ça facilité l'orchestre belé peto to mona kino président groupe akufi pe groupe pe panzani lelo ba groupe théâtre pe belé to mona pe ba leader pe akufa me groupe pe yo kana souté mais il y a pour il y a sans souci après mort il y a sans souci poudre de chasse pe former batu abimisi ba Omar Kabongo abimisi ba Tendresse Muyamba abimisi ba Pierre Nomas abimisi ba Amanda Feza lelo azana na Suisse hein abimisi ba Myriam donc asali batu ebele baba gingombe hein donc même ata na vie mututu aza na mabe na ye mais aza pe na malamu na ye mais yeko sala ke même batu oyo abimisi baza suna na groupe EPT vous comprenez biso ngai naza suna groupe te Serge Louye aza suna groupe te Flore Bango aza suna groupe te gingombe baba yesima na biso aza suna groupe te ba dudu supu asali bango aza suna groupe te ba omari baza suna groupe te donc wana siko to lo baba sikoni aza papa mais entourage ndezo oboma pour ye moko poutre de chasse ata omoni ya Matia Kiti tikaye mais so kandane kiti kende kutana ne solo ne a solo la mais siko tango ekomi siko pembeni na ye biso batu to zalaki a écarter biso siko batu moko boye baba ye po baba chaka baba ya bandoki moko boye po baba cha misu baba dongola misu batie ba makala moto baba étouffer mbo siko tosani to tikeli bango bazoyo kana pété baza pété oui baza pété parce que na minute oyo ndenge groupe sans souci zo marchele zo simba groupe simba ya président Lomé so moni président Lomé o moni mamo aussi là omoni bango ale mama oyebi na kata papa safari oyebi ke mokolo kaza se mokolo eloko oui mokolo kaza mokolo koleka ete le tubo koleka ete vision oui quand bien même il peut représenter sa vision mais je ne crois pas que à 100% zali bon okole moko c'est ça qui n'a pas sa groupe na ye parce que les pourquoi moni na minute oyo nenge babilonga sike koti public nanu bavandisi bilongi wana na te donc comme si on a un mélange pour que bana wana sika wana mona elmo na karibu elmo na liberté elmo na mama Lisi Mbombolo elmo na papa Munduki pour que varier mais aussi mbaka te pour même travail oyo biso to tika ki groupe sans souci ça qui li ekolo mais lelo za ya kokita eza kokita poutre de chasse doit revoir donc il faut à revoir et même travail pour parce que tozalaki na ba directeur artistique oyo bazaki na artistique mais ce que na minute oyo na ebité oyo azana madame Neige ne za ndenge na ye Louye azana na ye Dudu Soup azana na ye bagingombe ba Pierrot ndomba bazaki na ba na bango na osko biso tozaki zaki likolo. Pour parce qu'il y a un groupe sans souci à l'époque, n'a pas qui n'est pas sans souci. Mais le loyo sans souci en tant que ma quantième. Bazan antenne à chaque mercredi. Non, dimanche c'est à souter par chaque mercredi na 21h45 et puis jeudi na 8h30.
Oui, donc bazaka wana mais baza ya ukita. Hein? Donc est-ce que yo pour ba remonter pantouana yango ndoko mo na er mo baba ko mo benga gingombe acha bango poa. Ah oui, so qui peut ba sengi coup de pouce que non to sala. Et problème ité zanda kukuna biso. Ngana mame yenga to. Ngana biso bon na ebité nanu na zo pelte. Ngana mame yenga soki to ko mama mwana papa na ngai. On comprend parce que tous donc to ça bango do bango ne to kuti bango na kata groupe batiki so ko ezala même milombo to ndenga za na Angola so to komani boy mwana papa na ngai nani karibu boko omega mwana papa on senti que non oza considéré na basien oyo to zaka na bango biso to yepe sima na bango tozo considérer bango mais siko biso ba o biso to yambaki baba zo ba ko considérer biso te au moins dit que ça sens te. En parlant de la considération Safari Mbalali Kukuma, ngana tuna bana o ba esika bana o ba esika na groupe na makamba théâtre ba artiste ba esima on a kota komote pour na publicité ba comme sur groupe inter groupe tumba biso TV na banini ba bana ngo o mona bango ndenge nini bazoya malamu bazoya na concurrence moko boya impolitesse so bazoya na respect ko retain que ba petit devant les aînés ba ekola. Bon, au moins balobi ke muyaka moko afingisa bayaka nyonso to soki nako ko retirer parole danga pour tantôt bayaka ba osepela te babi ke lilala moko et polisa malala nyonso ba président oyo basalisali ba groupe ba jeune président na pesi bino mbote place bobo zali ndenge bolanda émission oyo ba misusu baza ba orgueil bamisusu bazo considérer que non oyo azavier non mutu na mutu azana ndenge na ye bamisusu bazo yeba oyo vie oyo petit oyo yaya oyo ndenge nini bamisusu donc faut yo bandele mbote opane bamisusu tango moni obi vie boni vie kale vie leti mikolo lokola bamomona monanga na ba pip vie oliaka bambonga publicité ka yo moko ngabi botika na vanda c'est ça donc bazaka bien. Baga bien. C'est comme mon ba ali Kukuma. Ba gingombe o chotanga wana ba Pierrot, ba petit bon. Selon vous mais chez vous baza petit pas nga baza ba ine quoi wa sima na bino en tout cas bazo yo kana me yo vie nanga bana po oyo ola la bono ndenge ni nyango. Groupe te yo muntu so koli no boye na comprendre o pété. Yani. Si o lingina sani. Naza indépendant ceux qui Pierrot abengi nga na tourner après singa mo part na nga na tina poche na kile sa les bota abenga ko nanu nga chaque semaine nazanga tournage te donc chaque semaine nazanga tournage te donc tout et comment faut muto apesa nga programme ya tournage ne avant 2 jours pour na iba ko programmer yo donc na osala groupe te pour nous na zui moi ça poto te so moi ça poto moninga na sala likambo mosi ya poto basi ya poto nabona loba ekoma mwana mwasi wana ye lisusu alobi lisusu ekoma o polémique o impoli o sirène o ndoki na loba te donc basi ya poto ne bazala makambo non nabi nanu nazui mwasi ya poto te pona sala groupe soki nazui mwasi ya poto nde na sala la groupe donc nazi mwasi ya poto te pona sala groupe ba o basala ba groupe o za président wana sala bana basi ya poto bomi yebi lokwa la ye nanu asali groupe te ala mwasi ya poto te basi ya poto bocha boya po epa créer groupe ebele baza basomber na parler ba koka te ba ebe bafungwa groupe ba te ba ko futa bana batu te n'est-ce pas c'est aussi ça wana yo mto sali constant wana te na po na tuni po ebe pe basesa groupe ba futa bana batu pete muntu wana kaka abamoneka na TV melifuti ezate akwa bon yana ngo parenthèse via lobby ana mwasi na poto te oyo mono kama limwa mutako ko réchauffer ko moi estomé betera kidi na ba je t'aime bien est libre ya to comme la suka to comme la suka c'est un plaisir de recevoir Safari Mbalali Kukuma c'est notre na suka papa mona suka ezali nini pona bafana balingaka yo poza na bile ba nepe ko luka ba no mono lisusu te na ba émission
Mwana ezani mpona ba fanatique na yo. Bon. Oyo nyonso aza na besoin contacter Safari Nzinga mobala likukuma mobala mwindo mobala sanzi dognon benganga na plus 243 85 87 26 496 plus 243 ya Willy Moucheni Kodi Ambora 85 87 26 496 benganga okomelinga na WhatsApp to komelinga na Instagram ubitka Safari Nzinga omoni na obimawana na Facebook na page na Facebook betaka Safari Nzinga omona kaka na bimi komelanga tikelanga kaka ba message na kota nga na otanga telefone ngai ikanga te bambota tro na famille Pamabel famille Pamabel tout oyo na poto ba Claudio Mwakambele motema ya Fadi na Belgique na pesi bino mote na pesi Patrick Mbele l'international et millionnaire en kilote Blaise Lelo Mbele hein moni papa na yo wana mwana nanga abenga papa leki moni papa papa za donc biso to famille mo ya ba star koto Blaise na bale nga Safari na théâtre ba musicien pe bazali na pesi bino nete ba Glody petit nanga Glody ye azara père donc na pesi ngo bambote place bazali na pesi susu Sarah Swami na Hollande bambote ngwana Poupette la blonde motema ya Junior Wendo ya yo yangwana Mike Mukadi mbinga mubali mubala tonda partout Mike Mukadi ata ovimbani ozaka ka Mukadi ezaka yo Mukadi. Merci en tout cas, merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau Safari Mobalali Koukouma. Merci vraiment, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vous dis un grand merci, restez branchés sur votre chaîne, vous ne serez pas dessus. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne de Mbanza London TV. Je dis un grand merci pour la confiance à toi, mon boss de Brino Montenegro depuis Londres. Merci pour la confiance, merci pour la image. Kitoko, bazami sima ya caméra, Jonathan ainsi que Manassé, n'a fait nous merci. Sans oublier mon confrère Prince Kinwani, Mbote Sikezwami, avec ma fille aussi Keola, je lui dis un grand merci. Mukadji aba Mukadji, triple M, Yemoko Mike Mukadji. Wa Mukadji, Otikala Mukadji. Viens nanga moko. Des gros bisous à toi. Explique-nous le pourquoi tu ne te fais plus voir dans un groupe Sans Souci. Omega Kibala na Paris, à Yebi, que Safari na groupe Sans Souci. Groupe Sans Souci, ezali Onatra. Tobe na mo. Opesi, groupe Sans Souci, combo ya Onatra, c'est-à-dire il y a un truc qui ne marche pas. Batomi balé so ba kwante ba kotambola nzela moko te. Donc c'est que ngana groupe Sans Souci to yokanité, moi to tambola nzela moko ezati. Sika ozomona ngo ndenge nini eza na évolution toujours na gaz wana ezalaka na kala ou soit te comme ndenge nini évolution na évaluation na yo étant que ancien artiste ya groupe Sans Souci. Bon, merci beaucoup. Moni nazasuna na tambe na olanda on souté. Hein? Excuse-moi, ozasuna ta olanda ngo te. Capitaine Honoré oyoki pour la lobby ke ngana nazasuna donc nazasuna tango olanda ngo te elongoli sa to balineti. C'est que Betty Batumité m'a peine à Baba Palais. On va dire, Azana mandaté pour Azala déjà président du groupe Sans Souci vivant. Sans Souci vivant, c'est qui? C'est quoi? Et on va changer de président. Et bah quoi ça la terre, moutuna mouta salo. Non. Si via d'ailleurs, ce qui maréchal y a préparé moutouté, quand le groupe a les lopezati.